top azanga génération soko tu que a jouer jeune fille na jupe mukuse aolata mais maman Thérèse aza limité yebisanga siko banda ko finga belle vie banda ko critiquer belle vie a joué combien de films kuna film nini oyo a joué kangi masolo nde to mona ke maman top a joué principal azongi a principal azongi kuna a joué o mona ke maman top maman étoile maman milo bazo cartonner a joué film nini aya kana ba délire aya kana ba délire o mona héros belle vie amuta niveau na été héros belle vie niveau na été belle vie ozoya en charge banana ko futela ndaku ko futela bana minerval belle vie ozoya en charge aza consciente jour à matanga mira yesa oyo abenga make star bango nyonso na batanti bavandi bango nyonso na batanti bavandi belle vie kandila patron atango akota ka boy yaya tika belle vie aza star nazoyi biso belle vie aza star belle vie atelemika boy bacaméra nyonso epa na ye mais Thérèse avanda na moi na bakiti ya plastique na moi donc aopese te parce que ye moko asilisa valeur na ye wana te soki ezalaki mpena ya solo bela kangela zuma na bureau alinga oboya te na tuni alingaki koboya nakokangela bureau na filme otelema lokwa nzete ya drapeau pendant 3 heures du temps oyo bapesi peut-être $100 po mare mpenza soki babengi na filme ozwa $100 mata film otelemi lokwa nzete ya drapeau bapesi yo $100 ondimi otelema pendant 3 heures du temps ebongo oyo akokangela na bureau oyebike mpenza ozozwa enveloppe alinga oboya eske zuma na basi nyonso alinga mwasi oyo aza niveau belle vie nani na comprendre ye nde aza rêve na bassin nga na taille maleki nga na taille sikotala leki nga na bassin de kara leki nga naza awa ye déjà fongwa miti awa c'est normal tant que biso nyonso toza basi fo mona biso ke toza bazozo tozwaka te c'est normal c'est vraiment normal ata numéro na téléphone aza nango ata bo à quoi bon oya oluka barando ovandi mutu lokwa dorkasi boloko ko munoko lokwa ya ngulu bo excuse biso eza kofinga te tozo eka ndenge azala munoko lokwa ya ngulu asata na songa linzaka ata na songa linzaka ya belle vie na comité azwa courage oyo ofinga belle vie ofingi belle vie après na suka nango ke naza tellement malade nazobela mutu nyonso aza na posa ko edenga oui yo mutu oza tunga belle vie ana lingwele na lipeka te siko eloko oyo esexange esala nga pasi esala nga pesa pasi outa na groupe nini auta na groupe nini na groupe Calère na Sinac ezalaki groupe soki totangi po na oyeba lisusu ntango toza bana mike oyo omonake bafilme mpenza ezobeta soki batangi papa elombe bakotanga papa biso sans souci troisième ezalaka Caleb siko tala mutu akoma kosututela lelo oyo ezalaki ke babengi mams ake kojouer na Sinac ye azojouer mama ya mams esalaka nga mpasi komona Maman Thérèse na bavo nga na obenge mama parce que moi je suis bien éduqué nga na za pour ko finga te ko lobaka ba vérité Maman Thérèse komona ba valeur c'est que ça d'abord to ki na malem so ba lobi belle vie makolo poussière na préféré aza makolo poussière so na tambol na zui ou il soit mafuta na sanini na pangusi ke na préféré na za makolo soso oui de 1 belle vie attention c'est bon belle vie tu préféré aza makolo poussière ou akopakola mafuta poussière ça nini esili kena préféré na za makolo soso ko ganga na mitu ya bato ebele bazo finga belle vie na télévision devant caméra eza apparence mais conscience bakosaka conscience te vraiment bakotikalaka kokosa conscience te baresi conscience na yebi ke mwana mwasi wana asala yango ebele de carré mbwale kechu ya baresi sima bake kolia likayabu yazo komande botia na fungwa bazo kombola sani ya fungwa tina suka na mikuwa likayabu omona ke bato pa bana galère kolia likayabu ya restaurant de tika bango na défaut en tout cas dès le début azaka sage muto ayebi vie privée ya belle vie oyo oloba na télévision
kande baloba ba sotis na bango ya lokuta na sala ki boy Bellevue aza lesbienne ka yango na to mesa nango comment histoire annoncée bana le côté ya vie privée ya Bellevue ba réser loko sala ke bongo pasi bino baloba ke ba bloquer eza ko bloquer te ba réser loko sala ke pasi likayabu ya restaurant nini likayabu ya restaurant eza likayabu ya restaurant etika ye na défaut ben oui ba rési omoni tant to loba tout la rasima to zonga mo ba rési ba chroniqueuse combien o ba rêva ko kende kinga kati ba kenda te mais yo Bellevue asala o grâce yo yaya mema batu yaya tika Bellevue aza star amema bango nyonso nazoyi biso Bellevue aza star Bellevue atelemika boye bacaméra nyonso epa na ye mais Thérèse avanda na moi na bakiti ya plastique na moi apesa su te donc aopese te parce que ye moko asilisa valeur na ye wana lelo oyo tozokumisa mams tozokumisa Bellevue kandi mpona nini baosala mosala na baza baba collègue non baba collègue jour nini oyo ye akofungolisa chaîne YouTube bato lokwa ba Bellevue kandi la patrona bato lokwa ba mama muteke bato lokwa ba dina ndala dosi baya jouer pe ti lelo star lokola mama Thérèse aza na chaîne ya 70 abonnés banda mère abloka ena na loba te mokolo akoloba mère akokima ma chère mon frère mutu alobi bongo ye na loba te abi aza na makambo ya mère na maboko akoloba neti nini nga nayebisa bino mutu ayebi vie privée ya Bellevue na internet aza te même na groupe simba wana nde bazalaki ba Irsil Péchard ba mama muteke bazalaki bango nyonso oyo ayebi mpenza vie privée ya Bellevue azalaka te aza fille moko sage oyo Bellevue na mama Thérèse te lingwele oyo bata série bata 70 Bellevue na lingwele na mipeka te baza génération moko wana na nani te ba génération mona mama muteke oyo ya camarade na ye oui ba génération mona Bellevue te Bellevue amona muke ye aza génération mona ba mama muteke a génération mona ba mama top aza génération moko na ba mama kalu mama na biso Thérèse modèle alobi ke Bellevue asalaka bafilm ebele ba 10 atonaka ba 10 épisodes ba 10 films asalaka mazwaka trophée te na oseka na makasi so otali Bellevue na mama Thérèse ba niveau moko te vraiment de 1 ba niveau moko te ni na âge ni na makambo baza génération moko baza génération moko Bellevue ana lingwele na lipeka te mama makambo nini wana oloba baza ba propre nde nini na Action. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'air, ça dépend de pays. Place biso peut être vraiment. Bien officiel vraiment bokozala jamais dessus babone na biso nyonso totoke non quand to ndenge to sala quand to yokana vraiment. Merci à toi Poutine de l'écriture, Bellevue télévision, babi maman Morotier, maman Raigoshi, maman Tioma Poutine de l'écriture, YouTube studio,
mwasi oyo alesaka bango oyo akota bango banyongo bakoka kofuta te. Vraiment merci beaucoup na famille Libota Mobimba tolingaka bino na ntina mpo bino mpe bokolinga biso vraiment na ntina. Merci à toi Dongo Lesa Nzamba Versase et pourquoi pas Odette Lesa Mama na Leslie Uren Kialuta Motema Richard Mifi Lesa Motema ya Papi Nadine Kialuta Karine Zanga Patricia Branco excellent Joël Lissimo le milieu biso nyonso tout papa toya toujours nsima na yo. Fondation Guy Lutongo merci à toi Mama Sakina Babi la mama Chéra Moisi et pourquoi pas Mama Beyanga. Vraiment merci à toi mon boss Babi Okiem Edouard l'homme seul à côté de femme seule. Merci à Fondation Guy Lutongo. Vraiment bosé belé batutu o balingaka vraiment famille Bota o balingaka kilelo télévision balingaka bien kazanga biso pe tolingaka bino vraiment na ntina. En tout cas film na biso te ko sila bomonaki surprise lolenge nini surprise esili. En tout cas mutu a comprendre surprise ezalaki wapi. En tout cas merci beaucoup toza na deuxième saison ya éducation yango wana sous ce côté donc lelo tozozwa extrait ya film na biso donc tozozwa ma partie pardon ya présentation ya acteur na actrice oyo ba jouer na kati ya éducation vraiment en tout cas ko rater te côté la belle vie télévision consommer film vraiment là je dis un grand merci à mauvais propre Tito da Costa Jean-Paul Kapinga Motema Bata Mama Nancy le roi célèbre Christian Ngoma merci à toi Adage Olubanza de Babi meilleure agence Turquie Lona Paris Rose Mengi hein, Babi Moussala toujours na kati ya Dajo et pourquoi pas Armeline Tumba Gloire Digitale Christian Jarko vraiment na plateau na nga je ne suis pas seul ce n'a jamais moral l'amour réel vraiment non c'est na Dajo à sa rentrée ya invité na ngai Pamela Matondo bonjour bonjour Bianca Zanga bonjour na famille Libota Mobimba bonjour et bonsoir na Kilelo télévision chez Faustin Ngombo TV officiel Faustin Ngombo en tout cas vous s'abonner na Kilelo vous partager vidéo vous commenter pe en tout cas ekosala biso bien merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Gemma la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne et pourquoi pas Aye Moko la patronne mama di mama Tabita ba comédien vraiment maman YouTube studio Ndete ya Baoba vraiment Poutine de les critiques c'est belle vie Kandi la patronne yonde maman na ba on a bien que ming c'est la fille qui dérange hein oyenenga zana soka leki kaka silence na ye wana faut chama kelele belé belle vie Kandi la patronne moi ça zaka JTT la patronne moi ça zaka JTT moi ça zaka douce c'est comme toi belle vie Kandi la patronne la fille qui dérange vana na ngwende na yo yone ngozana ko bima na yo musala ozongi ndako bulo ndako taka yo mo pesa biso terme ke focus na musala merci beaucoup na la patronne vraiment merci na yo pe Bianca na ndengo raisonner ko yambanga mukona lelo vraiment Pamela merci beaucoup ngai ngando bwaka papa Faustin Ngombo de Bruxelles papa social motema maman na BBC Gemma la maman qui dérange en tout cas mère couple vraiment Pamela to beta non la surprise comment il fait une surprise d'après la surprise Pamela ba partie ni oyo mona ki vraiment ngalo Pamela la surprise n'a juste parti. Ok, merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup aussi pour la patronne. En tout cas, Belvi Kandiaza très intelligente. Nazoye biso Belvi Kandiaza très intelligente. Na oye bate réflexion ya Belvi amema ngoti wapi. Babundisaka étoile oezo briller. Belvi Kandiaza en tout cas bravo. Côté ba film yo kangano masolo mama. Baboya basambwa bazodoka na sese me boye liboso bakokoloba to kanga masolo na ba filme vraiment banda to banda même ba Jackie Chan bayini edo ata filme moko te ba yana ngona deuxième saison cartonné mais Belvi on mema biso na ba troisième saison lelo oto yeli so na filme biso ezaki filme nini éducation lelo yango ekoti lisusu to yena ngona deuxième saison pour balakisa bino ke Belvi Kandi la patron na mutunde salaka en tout cas merci beaucoup na filme biso surprise nazaki non étonné au moins la première épisode ya film ya biso ya on a lobi ke Poutine de l'écriture vraiment ça très intelligente en tout cas na vie ya lelo ndenge monde ezo développer maman milo jamais kokozana na courage wana ko ya ko longola Belvi
bag na liboko achepa Naomi Ngolela lelo o même si biso moko bana o ba mama boti tokoma ba très impoli hein parce que toloba nini monde ezo évoluer jamais maman koko pour la mwana oui jamais maman koko pour kosalela mwana choix mais maman Milo a préféré que asalela dakosa choix siko tala lelo na fin Belvi quand il a patrona dakosta leli dakosta regretté dakosta leli pour la sabino que Belvi Kandi a édikaka mas Belvi Kandi azo réaliser ba film na ye na makambo no se leka na société non mi batoki si yo tellement mobala olela abina mi toki na mbetu na non en tout cas bravo Barter na biso en tout cas badakosa le salaire du péché c'est la mort ce qui Naomi azaka na posta dakosta te alinga oboya dès le début omoni siko punition oyo nzamba pesi Naomi ya kobota mongol aboti mongol eza punition kolela ya Belvi wana leli omoni na vinde toza boye so yebi ke eloko wana eloko nde ba olobela nga boye eloko nde ba ofinga nga boye so na leki ba ochanga misapi so na buki kama bolongo na nga na sina bandi kolela na eloko nga naza innocent nango na leli epa tata nzambe olela na ngane ko ganga likola mitola donc olela ya Belvi yango egangi na mutu ya Naomi lelo oyo abotolaki biso mongol koya lisusu na tableau oyo sepeli singa tableau ya papa Serge na ba yebakata na vie ya lelo ba parents baboti biso même papa aza président de la république eza juste conseil ya film ce qui ata papa aza président de la république aza premier ministre aza gouverneur de la ville mbongo wana eza ya papa eza ya ngai te profiter autant ba classe na osa betide na normal lobi yo oza capacité ozala na capacité ya kosala mosala na yo osala mosala na lobi po bimi mutu na société donc mbongo ya papa batiela yango motema te bana ebele awa mpe abotami boye mama akufi ye atikali komona mama yango te omona asalika 1 mois 2 mois papa pa akufi omona ke mutu mosusu atangisi ye oyo amona papa te amona mama te mais aza cadre na société parce que ayebaki nini oyo nga na osala mbongo ya papa ou ya mama ezala mbongo na biso te tosala misala na ba propre effort na biso mpona koganye mbongo yango lelo oyo ekomelaki bebakata oyo ekomeli bango lupangu ya famille en plus eza ya tata na yo biologique te eza lupangu ya bakoko donc oza na droit te ya yo otelemela yango omoni ke basor nango nyonso yango en tout cas Belvi Kandi la patron na famille libota oye Belvi Kandi la patrona bravo inspiration ya boye fo ezalaka na famille libota fo ezalaka ye moko mama na biso très intelligente avanda na bande de l'école na ina atanga oyo ya bato mosusu oyo na atanga na ina mais expérience ezate qui compte en tout cas Belvi Kandi penza olakisaka biso ke otanga penza na ina Belvi Kandi olakisaka biso ke ba conseiller oza na bango batama yele mitu esalaka biso pe toolando na sima mitu na biso esalaka merci beaucoup bien en tout cas Pamela Matondo vraiment tokende mama likambo na biso tomonaki sortie médiatique ya mama na biso Theresia modèle alobi ke Belvi asalaka bafilm ebele ba 10 atona ba 10 épisodes ba 10 films asalaka mazwaka trophée te na oseka na makasi so otali Belvi na mama Theresia ba niveau moko te vraiment de 1 ba niveau moko te ni na âge ni na makambo baza génération moko baza génération moko Belvi ana lingwele na lipeka te mama makambo nini wana oloba baza ba propre nde nini na ero Belvi na mama Theresia te mama Theresia lingwele o bata série bata 70 Belvi na lingwele na lipeka te baza génération moko wana nani te ba génération mona mama muteke o ya camarade na ye oui ba génération mona Belvi te Belvi amona muke ye aza génération mona ba mama muteke a génération mona ba mama top aza génération moko na ba mama kalunga Belvi ana lingwele na lipeka te siko eloko oyo esekisa yango esala nga pasi esala nga mpenza pasi outa na groupe nini awuta na groupe nini na groupe Calère na Sinac oyo ezalaki groupe soki totangi na oyeba lisusu ntango toza bana mike oyo omonake bafilme mpenza ezobeta soki batangi papa elombe bakotanga papa biso sans souci troisième ezalaka Caleb siko tala motu akoma kosututela lelo oyo ezalaki ke babengi mams ake kojoue na Sinac ye azojoue mama ya mams motema pasi esalaka nga pasi komona
Maman Thérèse. En tout cas. Na ba ngana obenge maman parce que moi je suis bien éduqué hein. Ngana za pour ko finga te ko lobaka ba vérité. Maman Thérèse ko mona ba valeur nyonso auto bande ko maman na ba notang Maman Thérèse a joué maman ya Dinana. Ah bon? Oui. Maman Thérèse a joué maman ya Dinana. Maman Thérèse a joué maman As Luzolo. Maman Thérèse a joué maman la Duchesse. Maman Thérèse a joué maman ya Sarah Masiala. Maman Thérèse soki conscience ezozo on a filmé ba mo basala na ba mwa mulopo ya jouer reine. O ba mwa mulopo bazaki bana ya Maman Thérèse na la fille mo bazaki pembe mukuse boya bana ko bina makasi bonyo maboye. Soko zo raisonner Maman Thérèse tala ba valeur azali na ngona scénar. Tala le yonde nga mikitisa. Parce que place on a mona ki te valeur ya matuna ngai pona nini? Valeur ya place on a mona ki valeur ya Maman Thérèse kitana nini? Jour ya matanga ya Mira Yesa. Aza consciente. Wonde ngazana soka tali vidéo o bokata pena botindela ye. Aza consciente. Jour ya matanga Mira Yesa. Oyo abenga make star. Bango nyonso na batanti ba vandi. Bango nyonso na batanti ba vandi. Belvi Kandila patron atango yo kota ka boy. Yaya. Mema batu. Yaya tika Belvi as a star. Amema ba onyo. Nazo so Belvi as a star. Belvi a telemika boy ba caméra nyonso e pa na ye. Mais Thérèse avana na moyi na bakiti ya plastique na moyi. Apesa soute. Donc a pesé te parce que ye moko asili sa valeur na ye wana. Lelo oyo tozo kumisa mams. Tozo kumisa Belvi Kandi. Pona nini ba osa musala na baza baba collègue non? Baba collègue jour nini oye a refongolisa chaîne YouTube bato lokwa ba Belvi Kandi la patrona bato lokwa ba Maman Teke bato lokwa ba Dina na dosi ba ya jouer pe si lelo star lokola Maman Thérèse azana chaîne ya 70 abonnés je te dis la vérité la chaîne ya 70 abonnés pas même 100 abonnés chaîne ya 70 abonnés parce que ye moko oye ba valeur na yete ami kitisa na niveau moko trop bas. Maman Thérèse azosala vidéo ya koseka ya kotiola Belvi na malika na Miss Lolo tala niveau oyo yango mikikisa donc ayeba sous valeur na yete lelo oyo ata bayida ba décor bato baoya na sima baleki ye même exaucé aleki na valeur pour oui exaucé o gérer ba chaîne exaucé o gérer ba chaîne parce que Kevin o mwana ya maman biso de la paix ba o gérer ba chaîne ba Jérémy Chabani ba Yesima bana neti batala ye na TV tongo lelo oya kokosa la concurrence na Belvité à logique des choses Maman Thérèse a osa bunda Maman top bunda Maman top tala ka Maman top azanga génération soko tcheke a jouer jeune fina jupe mukuse a olata mais Maman Thérèse aza limité yebisanga siko banda ko finga Belvi banda ko critiquer Belvi a joué combien de films kuna film nini oyo a joué Kangi Masolo nde to mona ke Maman top a joué principal azongi a principal azongi kuna a joué o mona ke Maman top Maman étoile Maman Milo bazo cartonné a joué a film nini aya kana ba délire aya kana ba délire o mona na héros Belvi a muta niveau na yete héros Belvi a niveau na yete Belvi a zoya en charge bana na kofutela ndaku kofutela bana minerval Belvi a zoya en charge Belvi a za niveau mona yete o mona minito ba odoka Tension. Ko ba yeba ki te tango baba ne ko benga ngai na famille bota na ke ko jouer na Belvi télévision caché zaki likolo awa to kumisa te nyoso ba opesa biso to sa nini to zwa parce que biso moko to linga ki buzoba oyo yango lelo to sa nini to suka awa voilà yango mo mpe vesila sa osaka na bango OK wana minute oyo lokwa Maman Thérèse apenza na ba kuna na chaîne na bango wana aza lokola esclave parce que ninga azana position te azali na place okende te mpona biso na famille bota en tout cas bakita bamata ko ya lisusu te ya lisusu te biso bino ba trophée oui bien sûr ba trophée belé musala mukie bango ba trophée belé musala mukie mais ce que biso to kotaka combien de films na bana kotanga ba film ya Belvi to ki na ba temps de la fin ba ma belle mère to ki na ba vonette to ki na ba surprise to ki na on n'est pas parti to za na ba film tellement ebelé oyebi franchement bien manta parler na tika liko yeba ta kombo ya film na bango moko te ngakuna OK oyeba ona tina nini na tika liko yeba te en plus Maman Teke aza égoïste. OK oui Maman Teke aza égoïste soko tali ba film na bango
moi tableau eza na moi impact eza na moi likolo eza ka ba tableau na ye ya ko jouisaka bato bana misala na ye akomandaka bango fo sala boye osala boye ba filme eza ka ya kokomande ba filme ne eza ya kotinda ba filme na ye eza ya kisongi songi ba filme na ye patron ye fo akonza ba filme na ye ka yango wana filme nini oyo eza éducatif oyo baopesele trophée kombo nango nini akuti kosala soi-disant tour du monde soi-disant tour du monde asali koto totikele na nsima matière nini bazalaki nango produit nini bapesi biso produit nini na biso lelo oyo belvi kandi ya lokoko olobake nake nanga 1 mois oyebi ke toza na bato mitu esalaka soki natikeli Sylvie aodirige tournage soki natikeli intel aosala bo soki natikeli intel mais bango kuna baza limité soki mamisa aza te mosala mpe eza te yango omoni lelo balinda bakoma osala bagage mais oui amoni ke naofandisa mosala na nga naofandisa mosala na nga linda fille moko ajouaka bien très intelligente aojouer ya film bien mamisa kovoyage na ye ake na ye tour du monde mosala ye esalama te tikanga na milalisa na nga te na bagage yango omonake linda osala bagage voilà. Vraiment, merci beaucoup pour mettre au cours de émission. C'est vraiment. Tozongi sous mwanda mutotali sorti ya Miss Lolo na Dorcas Molokoko. Ndenge lelo bazoloba Belvi aza illimité. Azaka illimité na rôle moko Belva sala nini. Eloko nini ya malonga o Belvi aza nango Belvi famille a pasi. Belvi makolo poussière, Belvi aza bien te. Mutu nini o Belvi a pesa ta $5,000 oyo asala makambo. Ba question kitoko ndenge esexanga d'abord toki na malemi so balobi Belvi makolo poussière na o préféré aza makolo poussière so na tamboli na zui ou il soit mafuta na sa nini na pangusi ke na préféré na aza makolo soso oui de 1 Belvi c'est bon attention c'est bon Belvi to préféré aza makolo poussière wa ko pakola mafuta poussière sa nini esili ke na préféré na aza makolo soso pour na limité ya bilamba de 1 de 2 Belvi a muninga na bango te na ba chronique fuati nyonso o balobela bata théâtre ye de soi-disant Dorcas Bolokoko wana to yebi ete soi-disant to yebi ete nengo Dorcas comment nengo zana on a ba problème ebele ya ko résoudre na nzoto na wana oza vraiment ba problème tellement ebele zona autant ya ça chirurgie ya monoko ezonga moi normal pona yebi te ba pesa ko bizu ndeni Joie pendant notre temps, ça sa chirurgie, aux hommes ça mon normal. Tant ba lo ba ke Belvi azana famille passe, oui na on dit na o préféré na zana famille passe, na yeba passe ndenge ezalaka dès le début. Tant on a se retrouver na vie, au moins oui, au moins ke moi noyo a souffrir passe on na zaki nango, tika na sunga. Yango Belvi azalo na ko préféré na za mona mobo ya passe ke na zala mona riche tonneau vide. OK. Comment dit? Est-ce que zo comment? Na ko préféré na zala mona mobo ya passe Belvi tindenga bana kosala betide na yebi ke vie na ngeza ya passe na na papa te na na mama te naza orpheline de père et de mère siko muto ya azui courage na volonté nyonso wana ya otangisa nga classe jamais na kokomema vie na nga na baventure vraiment atangi classe na ye na sérieux ayebi te bana bitike na oyebi soso babuki mabolongo na se nzambe ayoka kolela nzambe nde na oke na classe oyo po mutu nyonso ndenge aza wana ntango ozosambela fozala ozala na badire oyo kokoloba na nzambe bani balobaka prière fo osoa na nzambe oyebisa nzambe dialogue na yo na nzambe oyebisa nzambe ke nzambe nga na vie na nga fo nasala boye boye mpo osala nga ezalaka boye oyosoa na nzambe na yo yango Belvi abandaki kosenga bofinga Belvi aza moto apasi o moto ya bisengo biso etali biso na eloko te tootala Belvi ya kala te tootala Belvi ya lelo tozotala Belvi oyo ya lelo Belvi oyo ya lelo aza ndenge moko na bino te a niveau moko na bino te banda bobanda kofinga Belvi depuis 2016 lobi awa lobi tokokota 2024 8 ans banda babanda kofinga Belvi yebisa na Belvi achange na nini apika crise ti daya bato yake oyo Belvi apike crise kuna asali boye ekatelanga pete daju
boyoka da Bellevue asali crise abel estomac bo travail yakana perte Bellevue aza à l'aise wani balobake wani balobake bakoselo likambo me bakuto nango te banda bobanda kobeta masolo ya Bellevue banda bobanda ba histoire annoncée kaka même likambo wana oyo alobi oyo azongeli likambo ko changer te banda babanda ko traiter lesbienne tondima nyonso boy tosala boy ata preuve moko oyo emonana na miso ya Bellevue asala boye ezalaka te wana nde sikonga na benga yango eza bakipabilité oyo batikala nango ayebike mwana mwasi oyo ata te tosale boye tosali na soni ndenge aza na mwa mwasi oyo asunganga mpona boye mwana mwasi oyo aza na eloko oyo boye lelo eza grâce na ye mwana mwasi oyo apesanga conseil moko boye mpona ye apesanga conseil moko boye lelo nasalela yango yo beta histoire ke obana osala baémission ya sans tabou apesa yo conseil omoni lelo valeur na yo oza okongo ozala bien éduqué oza na bambongo oza na nyonso mais soki osala mosala mo boye oyo eza ta na valeur te na société bato bakokalifie yo mpe na niveau ya mosala oyo ozosala donc Bellevue tellement aza na bavaleur ebele ndenge aza na Bellevue aza richesse Bellevue aza Congo Davina akwa j'étais sali akosite Bellevue aza richesse Bellevue aza Congo parce que Bellevue makambo asalaka donc epataka bato atika histoire Bellevue atikaka ba histoire lelo oyo so bozwi micro botie na balabala ba micro baladere botie so botie ba micro baladere na balabala na mama Bellevue na mama Muteke nani oyo bokoko benga lelo so bozana problème asunga bino botanga kombo na ayebi pasi ya bato dede kokatanga na nteno okende bien bango moko bakoni fuati wana ya soi disant ya mama Muteke so baza 10 mama Muteke solana combien de personnes bon lela na lobelaki kuna namonaki te ata nimero na telefone aza nango ata bo akwa bon oya oluka barando ovandi mutu lokwa dorkasi bolokoko munoko lokwa ya ngulu bo excuse biso eza kofinga te tozo detayeka ndenge azala munoko lokwa ya ngulu asa te na songa linzaka ata na songa linzaka ya Bellevue na komite azwa courage oyo ofinga Bellevue ofingi Bellevue après na suka nango ke naza tellement malade nazobela mutu nyonso aza na posa kokedenga oui yo mutu oza soi-disant porte-parole ya mama Muteke okoya osenga aide na télévision dorkas talaka nsima azongaka moto première fois osimbaka micro yamba nani na émission na yo oyebi kutu nano te bapozaka question ndenge nini su question ekoya ndenge nini lelo oyo okoma kozwa courant yango bino mpe internet oyo ekoma olobisa bato oyebi mutu okuta azalaki ata na valeur te na société omonake oyo mpenza okola otanga soya ozala ata na valeur te na mama aboti mwana ye moko alobike mwana oyo ozala na valeur te mais youtube eye epesi bango valeur lelo oyo bakomi ozwa courage ya oyo ofinga Bellevue kotala lelo boye ndeko na biso bareza alobi banda mare abloka ye nano aloba te mokolo akoloba mare akokima ma chère mon frère mutu alobi bongo ye na aloba te abi aza na makambo amera na maboko akoloba neti nini nga nayebisa bino mutu ayebi vie privée ya Bellevue na internet aza te même na groupe Simba wana nde bazalaki ba Irsil Péchard ba mama Muteke bazalaki bango nyonso oyo ayebi mpenza vie privée ya Bellevue azalaka te aza fille moko sage dès le début azalaka sage mutu ayebi vie privée ya Bellevue oyo oloba na télévision kande baloba basotisi na bango ya lokuta nasalaki boye Bellevue aza lesbienne ka yango wana tomesana yango koma histoire annoncée bana eloko te ya vie privée ya Bellevue barezi eloko esalaki bongo pasi bino balobaki babloka ye eza kobloke te barezi eloko esalaki pasi likayabu ya restaurant nini likayabu ya restaurant eza likayabu ya restaurant etika ye na défaut ben oui barezi omoni ntango toloba totalaka nsima tozonga moto barezi bachroniqueuse combien oyo bareva kokendeki ngakati bakenda te mais yo Bellevue asala o grâce yo okendeki ngakati wana ya solo ben oui soki aza conscient ndenge aza wana contact wana otambola ngo ata mwa ketu wana eza moyen de transport eza grâce ya Bellevue te omoni makila ya Bellevue ekoganga na mitu ya bato ebele baofinga Bellevue na télévision devant caméra eza parence mais conscience bakosaka conscience te vraiment
bakotikalaka kokosa conscience te baresi conscience na yebi ke mwana mwasi wana asaleli yango ebele dekare mbwale kechu ya baresi sima bake kolia likayabu ya azokomande fo botia na fungwa bazokombola sani ya fungwa tina suka na mikuwa likayabu omona ke bato pa bana galère a kolia likayabu ya restaurant de tika bango na défaut en tout cas omoni Bellevue a logique des choses bato tanga na ba comédien Bellevue a la patronne mais soka azui idée ya kofongolisa restaurant eza pamba te omoni soki osala mbongo fosala ozala na ba business bato ebele bacadre ebele awa na Congo basociété ebele ozomona bastation oyo barestaurant omona oyebaka eza ya cadre moko asala mosala na Congo aza cadre monene na vie ntango ozoluka ozosala fo yeba mpe kobongisa wana eza lokola Bellevue azobomba nzambe asala mwasi mayele ntango ye azwi mwa 10 francs afongola eloko po atia bato na mosala mpe bakoma oganie mwa 10 francs bayaka te chaque jour mare apesanga boye azopréféré kotia bato na mosala. Vraiment. Femme forte ye wana. En tout cas, vraiment. Femme forte ye wana. Bozanga ndenge bozalaka wana, bozalane en tout cas franchement, bozala bino ne loka finga Bellevue te. Bofinga na bino Bellevue na soni. Bofinga Bellevue makamba lokuta. Vraiment. Po bato bayebaka batala bino. En tout cas na bato bakomantaka. Omona ke loko eza bêtise. Vous encourager ke nango ka bongo sa nango ka boye. Na ero Bellevue ndenga azana leki bato ebele pe bana poto. Pamela le kotala moto na libandi Zuma. Ayambi ma chérie mon frère Décaré aboya Bellevue. Deni Davina apo lo ba Bellevue aza mai, aza Congo, aza richesse. Décaré lo bibino bato tout bospo polu baka pemeni ya Bellevue boza bazuzu. Bozwaka te bo amakolo kilo. Eloko est-ce que nanu ngana no kokotuna est-ce que Décaré wana soit déjà Décaré pone eza bosoka atanga na telemi na bassin ngana na taille maleki ngana taille sikotala leki ngana bassin Décaré leki ngana za awa ye déjà fongwa miti awa ya c'est normal tant que biso no stoza basi fo mona biso ke to bazozo tozora te c'est normal c'est vraiment normal au moni tirina ni Dubai wana ya craquer lelo tadi ngala pa kenango depuis ba 2016 ba 2018 déjà kenango oya okate lelo Décaré aza conscient tenga bana ya lembo la fumbwa na restaurant aza conscient est-ce que non na ligne tuna tango babotaka Décaré ba no saka mama bango no saka bote mwana ni ya mwasi to mbali poti siko position na ye na ye bango te banite ya apuchu keba na kombo ya Bellevue oza conscient ou consciente ayiba pantalon pe na tournage parce que oza ma chérie mon frère oza consciente bolamu o Bellevue asalela bino bakoti kosalela yango Bellevue te ata opira pamba ya bino Bellevue amela te donc faut arrêter penza na ba bêtise na bino na ba sotiti na bino o bobimisana na komba Bellevue faut arrêter omoni biso nde boye ko rappeler biso te ke o ba soi-disant barezi alobi azana matia aya na ngonde a informer biso te aya na ngonde nge mura yaki na oya lokuta ye penza mobali ya tembe ou mwasi tembe penza soka zaka mwasi to mobali mwasi aya penza aya koloba ba vérité wana biso tozo zelango toza d'accord nango tozo zelango aya omoni ndenge ezana oyo eza distraction toza na ba preuve toza na matière toza na boye ti tokokoma 2027 kotikala kodima te vraiment biso lelo so tolobi ke à partir lelo tokoloba kombo ya mamsi na bango te tokosala promotion ya bafilme tokotalama bango fo batia miniature ya Bellevue batanga komba Bellevue ata na likambo wana etali Bellevue te fo bakota ye poso komba Bellevue ekoti ata moke te video etalama te c'est normal. C'est normal. Merci beaucoup, Babine Maître Doki. Oyo mutuka na yo bavande lango. Mutuka na nga na sombo lelaka. Et pas Maître Doki. Solution peut perdre un bétolo. Babi vraiment première porte à fiki no poche jusqu'à tout dans la. En tout cas, banana bana omona ba maître. O ba bongisa mituka. En plus il y a bongisa mituka ya qualité. Aza maître maza boga rondi mate kaza maître. Elekela nga makasi. Ata maître ngo mituka combien? Na ye ba te maître pe. Ala kinga keche na rouge. biso mituka ngwana ezaka ya ye to mituka
moko bapesaki po abongisa ye moko otalaki na soni moto abongisa motuka président de la république. Vraiment merci beaucoup Pamela, vraiment question suka yango oyo et puis komona ndeko na biso Zuma azo traiter Belleville viebela abenga Belleville viebela abi kutu ya kima viebela parce que viebela kangela ye na bureau akangela ye Zuma azobandela le makambo wana trop abandeli yango lisusu na bémission lisusu te soki ezalaki mpena ya solo bela kangela Zuma na bureau alinga oboya te na tuni alingaki koboya na kokangela bureau na filme otelema lokwa nzeta drapeau pendant 3 heures du temps oyo bapesi peut-être $100 po mare mpenza soki babengi na filme ozwa $100 mata film otelemi lokwa nzeta drapeau bapesi yo $100 ondimi otelema pendant 3 heures du temps ebongo oyo okangela na bureau oyebi ke mpenza ozozwa enveloppe alinga oboya eske Zuma na basi nyonso alinga mwasi oyo aza niveau Belleville nani na comprendre ye nde aza rêve ya Belleville aza rêve ya Belleville po na nzela na ye mwasi lokola Belleville akotikalaka koleka te Zuma fo ozala reconnaissant na moto oyo abalela yo mwasi malgré mwasi ya yo moko ozobala moza na kete oke kozwa sali ya bibembe fo ozala reconnaissant omoni wana ndenge esala kobongo culpabilité yango natungaka mwana mobali swadiza yo mwana mobali likambo nini na mwana mwasi mwa mobali asolaka na mwana mobali mwana mwasi asolaka na mwana mwasi yo kangama na Belleville boye likambo nini lelo oyo mare ka soki alali alamuki alo Zuma leka na bureau aoya te mbangu oya te akochange maloba histoire ekochange bango nyonso na bamama Therese wana omoni mama Therese avertise esalaki po azwa lisu na famille libota te juba obenga ye maloba ekochange maloba ekochange mutu lokola malika likolo lokola nzete ya trépied malika fo ayokaka soni oyo ayela biso bible liboso ya caméra seki malika oyo afukama senga Belleville bapardon seki malika mais lelo azongela oyo baya na bagi ya pambe eza na masanga Belleville lelo azongela c'est quoi ça faut arrêter à un moment faut arrêter c'est quoi faut arrêter basotisi na bino bo arrêter mutu yango banda bobanda kofilme bobanda kocritique aza kala patrona po aleki mama na bino mama muteke mama muteke bozongisaka bavideo aya ntango akomisaka mwana moke na balotete na ye Belleville akoko na bino aza koko ya SB wana fo baencourageaka ye bopesaka ye courage boye félicitaka ye bofingaki na soni te merci beaucoup bien voilà merci beaucoup tobandaka mpe tokóma vraiment na suka badédicace na yo Pamela et puis na numéro ya téléphone soki mpo kopesa soki mpo bona yo bon tant pis ok merci beaucoup na famille libota mobimba famille libota oye famille libota toza numéro 1 famille libota biso numéro 1 d'abord mot de la fin pour l'émission de la classe ok merci beaucoup mot de la fin na nga to consommer film na biso oyo eza sur le marché et na bosani kutu kombo nango éducation oyo eza deuxième saison Belleville Kandila patrona atieli biso éducation deuxième saison kaka ba deuxième saison ya bato nyonso erataka mais biso deuxième saison na biso ya table de la fin world toyeli sur l'éducation deuxième saison en tout cas consommer vraiment film ekosala biso bien Belleville nde moto akopesa nani théâtre na biso ya Congo Valeur c'est Belleville Kandi kala te awa masolo ya kitoko bacontrat ya minene ya makasi ezoya biso tolobaka te mosala nde monana na miso tozala na bino na batrophée na bino ata trophée balokoti linzanza basali batieka kombo eza trophée bozwa biso nde mosala emonana na miso en tout cas merci beaucoup na famille libota mobimba tokonsome filme na biso ekozala bien merci beaucoup na babone na biso nyonso ya kilelo bosabone bolike bopartage vidéo vraiment ekosala biso bien merci na papa Faustin Ngombo de Bruxelles papa Sam Nkunku le nécessaire la mama chérie ya mwasi na pesi epe mbote merci beaucoup na bacommentaire na ondenge okomantaka la mama chérie ya mwasi Natacha Golala patrona na bosani kopesa batonton na biso oh lala tonton ya famille libota bambote tonton Mondeba Intelo tonton Yams Intelo tonton Tadi Intelo toke kuna biakazanga na moni plasma na moni Samiga Amba en tout cas famille libota mobimba bambote na bino ebele bosani Jerry Kobetos en tout cas Prince Luamba Kekage en tout cas bambote na bino nyonso merci beaucoup bien en tout cas merci beaucoup to bandaka to komaka na suka vraiment na pesi mbote na ngai na nene nzimbi la brésilienne Doris Mamani Kisoka la patron na Rosimbu international Kabobo Nick
Nick Bams de Brazzaville, tonton Grâce Chico Sana, et pourquoi pas, je dis un grand merci à Chaco. Merci à toi Dadju, donc ma famille Libota place tout vos amis vraiment beau consommer mission oyo. En tout cas famille Libota bon manifester, famille Libota tokoma na babono bino bolinga. En tout cas, merci beaucoup tokutani à la prochaine occasion. Bye bye. Bye.